Il y a Aerotech TV, bienvenue dans l'émission de Bino Masula Mboka, Bambote Belé, na rythme coronavirus, topé ça na Bambote Mosika. Mbote na Bino, Torobanga contamination, merci na abonné tout, bienvenue dans l'émission de Bino Masula Mboka, Masula Mboka toujours dans le cadre, il y a analyse, le Tokolo Belani, Tokolo Belani, ministre de l'économie, touché par le coronavirus. Ndekonaye a outil koti kabiso pe na kango to éviter qu'est-ce que le gouvernement congolais peut prévoir pour la mesure que bateau déjà baza atteint to pe baza touché na virus yango et est-ce que bazumi kano ya rocha bango en quarantaine to pe ya rotika bango kaka na bisika moko to éviter gouvernement vraiment eta la biso likambo yo et par rapport à le ministre de l'économie a touché, tu as vu que la partie à UNC, tu as vu bien, na eu de pèse, bangonde basangana basala cash, le lobako dirigé, parti au pouvoir, Kassia Koka, moi vraiment, bah propos ya bandeko, il y a eu de pèse, bah quelques combattants mis sous soupé bakoloba et en cachette qu'il fallait que Kaka, ministre de l'économie a koufanaye, tu as vu so ba souhaiter la ramutuliwa parce que avec un exercice à bandi na base de base basala 37 ans d'élite plus une année de pouvoir 38 ans to habiter sur les rappel topeni nikaka na katwana babu que elle n'a rien fait jusque là ba souhaiter pensa que pendant qu'elle a atteint la virus ya corona ba souhaiter na bango liwana ye kasi to habiter nzambe kaka batela parce que ka ya corona on a RDC et gopé ça pensa passer. Parlons aussi de l'île de peste, tout le monde dit que chef de l'État qui s'aki bongo ba groupement, abi que batouba sanganaka te groupe de 10 20 donc ba peki s'aki un groupement kasi to royer baté congolais têtu na modèle oh tout le monde qui mikolo leka qui eu de peste na libanda ba tchaki ba garde ba tchaki ba policier par rapport il y a événement moko leka qui kuna vraiment déshonorant et ba combattant ba sema qui désordre mais ça c'est beta qui kasi na cadre lisusu kaka ya corona ba peki s'aki ba groupement si bandeko oyo il paraît que bako yo kate bako sangana kaka na sanzete talaka nde basalaka na ba 50 ba 100 moko mati ikolo akopesa ka communiquer kolo ba mususu baso ekokimela baninga mususu transmission facile ya corona wana yangwana parce que misusu baka na kati ba père de famille tant azu corona place wana okena ndo kopesa madame na bana facilement madame na bana ba pesi ba voisin ba memi kuna ba voisin mususu ba pesi mibali na bon mona te que corona ko se multiplier congolais za tetu bandeko toyoka to kosenga penza na bakonzi mboka ba renforcer les sous mesures de sécurité kuna na base a eu de peste donc ba quitter 11e rue il paraît ba commune à 10e rue mais na cadre car ngalo bana dia ça information vous aurez vraiment les images je pense que je vais descendre encore là-bas sur les lieux et boye ba borota la bango na ba image ndenge ni ba kosangana pour que ba autorité ba koka kozwa ba mesure na cadre car les soucis à corona parce que yango nde ko ningisa monde entier population peine ko banga ko tambola la ko banga donc ko senga paix non seulement les sungi à gouvernement mais aussi à Saint-Esprit parce que ay ba ko sunga biso pour ko protéger biso na maladie homme baba qui bien qu'on a marché central na cadre car ya ba troupement marché central to pesant dans monene na kata Kinshasa été katé loko kote kaka keza biloko kolia o bilamba o tombola o wapi surtout tombola nezo uta na Chine facile so muta sukole lamba talati maman corona kangi parce que même na 1 mètre tant que maman kati tombola na sur la tombola na pe o bebi sa milimo combien congolais te na niveau ayo kakate congolais lingaka vivre événement tanenge zu maman ministre bango kutu bana ba moyen bon so zimo bola mo vana na commune na Kalamu na Samayi wana suka ne donc et kufa la seconde on interdit mais congolais yo kakati ba petisi ba biloko wana nyoso kasi ba tu ba koteka kaka bilamba ba koteka bo pe balobi ba somba biloko na mesure ya 1 mètre ya musika respect ya maloba wana ezate donc to osenga penza na l'état na biso alandela kande ba komi ko landela bandeko chauffeur ovandisi 4x4 na bamba kangi yo volant ba botoli contact ba kitisi o futi na amende yango komi ko lapisa bango bandeko we ba sali ndenge moko etikali bandeko ba chayer o ba belela kap elamba yango eloko yango tango zo belela wana koloba loba trop corona 1 mètre pambe kangi yo to kosuka boni on demande que ma troupe met à la thé, ma troupe vivre en quarantaine, mais tout koyo kakakate. Les sous eux copé ça passe.
bandeko na biso bashege bana oyo baza délaissé bana oyo babwakama bana na biso bandeko na biso bashege wana bazaka libanda bazaka kutu na ndako te gouvernement zu mesure misale sala imate batu bavanda na bandako mais bashege kutu déjà kima ndako ni shege aza nango vana nango shege aza son domicile azaka na domicile te akovanda wapi ba pasteur il est temps bota la biso baka obino batu obozaka na ba moyen boko ko lukata ba place mo maman li va tonga banda ko mo côté ya kinkole kuna boko ko se renseigner te soki conscience aka combien batamite mamalamu ba pasteur tant to ko bondela total ça rappelle bonne foi parce que vrai et pure religieuse a ko soutenir ba pauvre ba orphelin na ba veuve c'est la pure religion bandeko o bazaka na banda ku te boko senga bango bavana na banda ku shege vine za mesa na wenze donc tant ba maman na bakanga yala la na sa mesa yala la likolo pe ya ba mesa ba vivara na koyiba ba vivara na kosenga tango boko so ba mesure wana mbongo kuta cash ne zaki 500 comme 1500 yoka commercialisation de congolais motema mabe ya ndeko congolais aussi longtemps que baninga ba ko souffrir bango ba ko augmenter ba prix ya biloko ba prix ya ba désinfecter mati chege wana vivara na biloko ko lokota akosuka wapi po somba désinfectant asomba cash ne pa ko bata mela wapi. Parce que Kinshasa c'est déjà na salité donc insanité ba terrasse ezali wana ba solo wana tango ko melango mbongo cash neza ta kosuka wapi ba musicien bobetsa ba concert frère moko tazora initiative abetsa ba concert pour nous soutenir ba orphelin ba shege mbongo wana papa ekendaka wapi pour soutenir bandeko na biso oyo face ya fléau oyo komeli biso na mboka. Parce que ceux qui bachètent Ghana bazui même biloko kolia au bolobi que batu bateka bilamba te bateke l'autre mais qu'on soit corona à travers bachète wana tango alekika bo moi pembe na mesa corona kangi na biloko wana totokisi yango peut-être to suko na nzuma moto tie ata to lami au moins corona wana bozo chaleur ezaya makasi te moi virus na botika la biloko toki na moto mwana botika li papa ya lié maman ya lié bana ba lié mais bobomi famille mobimba. Quelles sont les mesures où l'État congolais a zozwa pour na bana wana ba shege ba papa chéri ba to mbongo solo mususu wana na nobwa kete pour na lia mbongo nete ba benga eka plus de 143 bisika za miyebi bocha ba mbongo nje to moni bandeko mususu kuna ba mboka libanda ba to mbongo gouvernement na bango ba ministre ba tie ba moyen na bango nje ba lobi que tozui katikati ya salaire na biso pour na ko soutenir population o esa pauvre ba meka bongo vraiment ko vanda na banda ku pour que virus o topé mu pepe o le kanano en attendant l'état sur ba mesure mususu mais biso so botie to vanda na banda ezaka la mutu moko lo banzamba batela abimika ata na sambula okebima parce que Kinshasa to vivre la taux du jour kala ingangu kala technique mboka bana na bana tata kufa za kate to vivre bongo bato mbongo wana oyo bolobaki VPM donc vice premier ministre ndeko basi lolongo zalaki olobaki que mboka Congo tona na kita pe mbongo ezebele démontrer papa mbongo bozwa papa ilunga ilukamba boza un exercice ya pouvoir ba salaire na bino bokotsa maboko na mabenga botala peka bosunga parce que bobi m'appelle soute biso na bino tokanga miawa donc tant corona ekota to kufelongo nde musicien na loba bitoko kende longo nde tisinga mateme kako on est vraiment comment on remet nde tisinga mateme parce que pas d'entrée pas de sortie OK wapi tali bisika corona fanda pena ya munene OK nde wapi France corona zali azobo mati lelo donc mona bakaya ba décès donc mona en plus bandeko o bakuluna ba otambolaka na babutu ba osalaka mabe ba meurtre ba makambo ndenge na ndenge. Bako kanga bango aussi longtemps que na prison makala pe kuna balobaki pas d'entrée pas de sortie kuna kutu ba vivra déjà na bandenge moko donc ba condition moko ya pasi aza prisonnier a okufa sous pe corona osa mabe Mike Mukeba corona écoute le na kati nzamba batela o papa le guerrier le combattant corona écoute le na kati to éviter donc ceux qui balobi que bandeko bakangi batinda bango na prison donc c'est que na prison to kufeli bato ebele. Ba maman o bana mibana na prison donc botika la ba veuve donc parce que y a ça ne va pas donc ba policier ba commissaire shida au salimo le mo bo fouter 50 000 na coulisses
azimbongo na tie na poche. Donc corona memi shida na ba congolais. Corona kotisi shida. Même na niveau ya gouvernement ya l'état corona kotisi shida. Donc bakanyo mupanzi mukamate na pokwa na soir otangi mo 50 000 ba libérer au na yo. Pour les cas des familles aussi, lupangu moko bandako babenga ba mapango babenga ba cour commune. Lupangu moko 10 portes ba locataire. Lupangu moko 20 personnes na kati. Muto abimaki aye a koti soit outé dans la corona libanda. Donc 20 personnes wana na kati contaminées. Parce que même na 1 mètre, même les lambé zokanga. Même na maboko na mbote zokanga. Donc le médicament de corona, il y a virus oyo nanu koute za trouvé te. Toyoka ki ba tradi praticien mususu ya Congo awa ko beta mbela que bango balingi ba soigner corona na bokoko. Balobi président Félix apesa biso deka ya corona soto bikisi yango te ba benga na biso na mboka. Na tangi kombo na zu risque. Papa sous le bengo. Obaki ba peso ka ya corona ko silisa ngo. Donc olongwe na ona ka ya kolongola soki na docteur Didier Wamba olongwe na ka ko benga na mufukiana. O banda koloba so mufukiana so molimo andeke so na bangaba fuyo lo barawala. Donc ngaba fu eboti na ngo molimo okanga corona. Hein? Il paraît-il de obolobe yangwana yanga bandelia nga lobika obino bolobaki bo sengi mukonza mboka eroteka kotaka partout ba autorité s'il vous plaît bolanda biso papa soule bengaza na arrêt RTG yana kinkole na oke kotika bino alobi ba pesa eka ya corona bo pesa 2 personnes to moni maman ministre a déjà atteint ministre économie oza atteint na corona donc oke kotika le ministre économie soko sécurité soko longoli corona était donc faut l'état sur ba mesure musu po biso to chamtema na docteur Muyembe médecin sans frontières docteur Muyembe chef de l'état patanga ki kombo na yo donc to kozela ba recherche na bino bisika pour kokene parce que to yokara que na remède Ebola yo zaki na kati ozwaka prix Nobel PAP docteur Muyembe beaucoup de respect beaucoup d'estime à vous kasi bakonza mboka bomeka bino ba ebolandaka Erotech TV ba papa o mibale mo wazana komina ngaba mo wazana kinkole bango mibale balobi ba pesa bango deka ya corona deka donc il vaut 4 o ba yebi bandeko basa quarantaine bana corona mibale boke kotika bona RTG na kinkole mibale a ona ngaba na route universitaire docteur Didier Wamba zawana bi que ya linga sisa baka ya corona. Parce que médecine congolaise donc ça pe na bandenge nango parce que biso mingi aba traiter na bokoko ba message pezo yebele ba msu balobi Congo bololo révélation na tango asuka makambo ko yebele ba signe ata de la fin na ebite so tonito limwa toni so yeso alinga yango frapper po na tango akala pe ba lèpre ezalaka temps de la fin accomplissement ya prophétie to penini to koyebate to kosenga kaka vraiment donc nzamba sunga ba recherche vraiment ça la mebele parce que virus oyo to pe fléau oyo ye e ko pesa penza pasi mabota mingi evandi bokomi kotala na papa na mama botala ni na ben fidèle ba ko ta sous bordel te parce que corona o subuka okoti bwekanga me na dra donc kangi yo mwikolo mutinyo sa komi sérieux papa na maman ba komi kotana na kati ndako pas d'entrée pas de sortie donc les enfants ont le temps de voir leur papa donc papa est assis à la maison ba ça temps ya ko saluer papa temps ya ko vandele na ndako temps ya ko matela papa donc ba bi que papa na biso za ndako parce que corona o e ko bangi sa ba sa ndumba pe na Kinshasa ba tuli na bango bisika boza ta bo sidikela nge talinga tenga na lobana nga déjà botuli na bino déjà parce que corona bébé sali bino shida nana on a butu na 22h hôtel mazwayo Montréal kutu azoki mambote nanga sac nanga pa Montréal corona za mabe Montréal oki ma sac nanga nakanda na 2 sur 5 2 sur 5 na coaching lelo na sima caméra 2 sur 5 Andy Lumisa 5 sur 5 Jonathan. Merci beaucoup à toi. Tu as accepté beaucoup de risques de me filmer sous le soleil. Corona qui m'a déjà. Nabi Montréal tandanga la moyi. Corona qui m'a déjà. Merci à mon manager depuis France. Babi o karami nanda ko corona na mais c'est beau petit. Papa ezo abinote. Tamukumba bo mema biso. Donc biso bana na bino. Boko mema biso vraiment Erotech Kinshasa. Vraiment souhaité ba courage makasi et bon se protéger quand nzamba zali biso pe ba eto osala misala auto se protéger ba politicien na kamwe
bino ba bokenda ko se faire soigner en Europe soto bengi bino to tourner mission boko mina roba na ba pasteur ko bana Jésus allo pasteur na tanga kombo to maser yo oza kumona corona te olingi to tourner na yo oza kumona corona te tant na lo bada tourner litana boye bina na lobela donc akimi na ye donc pasteur coin donc pour faire comprendre qu'il y a la part de Dieu et la part des hommes yango bande ko na biso ba congolais tolina ko pesa Tomi batela ezaka pona bolamu na biso yo bimi pona shida 5000 mais ozu corona oyo atoza na ba moyen okoka ko se faire soigner en te po atozu yango même Jonas sanga kuta ki manga na mbota pamba na corona te boso na jango quarantaine tout la musi ya zaza. Merci à mes sponsors hein. Babi Viens sonner ma kienze na kati à Toulouse babi meilleur couple donc motema ya mama Princilia Dingu babi meilleur couple na kati à Toulouse kuna na France corona pe babi evani mingi na Toulouse no ya ndeni et si la bonne on y a tamakolo. Merci à Montréal on dit le ça m'a 2/5 parce qu'au banga sac na pour na corona. Merci à toi d'avoir réalisé cette émission. Merci à Jonas Sanga trop à l'aise babi lelo a utilisé trépied parce que il s'est donné corps âme et esprit pour que image comme la bino nandaku. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Merci à maman Pasteur Akimi Corona bon matavion qui est de France qui est sous total yo. Maman Gabriel Vangu. Merci à mon partenaire Noël Lemba Matondo. Joyeux anniversaire à Ferdinand Doumez balobi allemand moko boye donc Ferdinand Doumez allemand moko ya swag malgré na kata France au Karami na Corona. Joyeux anniversaire à toi aujourd'hui c'est ton jour. Profite bien. Tu es né le 23 mars hein? Moi je suis né le 16 mars, toi le 23. Profite bien, c'est ton jour. Merci à ceux qui me soutiennent. Corona Zwanga teto osala musala parce que justesse aliment nous a mené à Salara Makamunaye pour nalelo to sukiawa. Nada censé ya quitter bino hein. Au revoir.